Kozana mbongo na Congo ala bien. Po osali clip bien na poto. Po faut ça clip na poto. Osali clip bien na poto. Omoni lelo bato bazo confondre. Hélicoptère wana ya maestro ou toi louete yaye. Mais awa sko soko. Mais aza pas trop boss. Et assomme hélicoptère, au moins bakara no belo no so monde clip wana yaye. Mais sko awa hélicoptère quitté la wapi le problème c'est ça. Ozomona. Donc ça dit batou au moins yango mona ke lelo pe baba asomane ba lupango na mikili po ba Jay-Z na ba Brian ba la rakuna donc pour ça la clip faut poto régie des sokelingie katamai na banela tout fona somba lupango moni ouais fona somba lupango parce que lelo da ba bina filé wana laksa exemple exemple à s'ouvre dans lelo bina filé de lupango donc ba bisonde to tika boza mulongoti tolanda ka guide apango ngo kumisa ba bibo te ba kotote za lupango kaka lupango eza la bibo za nini ya lupango amabele esika kotonga ba négligent ngote lelo na ko expliquer lelo batu na mpasa bando ko vanda te batu baso botama tous les jours batu ba ko vanda donc ça dit tout royo je n'appelle merci na Maestro Fabro le maître de la musique africaine 12e dan état que porte-parole n'est privé personnel confidentiel donc ça dit bateau va passer une chance au bayokaki jour férié nzembo ebeta tilelo donc ça dit la seule porte-parole o atira nzembo nzembo beti pe na Congo na monde entier et puis tout va passer une sous chance na otali sous nzembo waza deuxième nzembo Maestro pesinga na otali nzembo na cible face au maître on total la gina ba burompela na gina lelo ya Fabrigas Maestro différence ya makasi différence à makasi venanga jeko burompela German hein oyebi ngamna na Galaxy 5 chacun portera sa propre charge wana venanga yebi wana ya baba Marlène Kasanga wana venanga yebi tanga zwangai abi petit ngai visibilité ni nokoya na ngona télé et puis babiso to ya ba TV ba kisi njora baza kisi njora porte-parole je n'appelle même failli na yaka na Galaxy 5 chacun portera sa propre charge les lois comme un ministère. Vous comprenez? Donc ça dit, voilà, ça une innovation. Il y a le bagage mikolo, le parcours de la vie n'a pas de limite. Donc ça dit, mutuna mutu, ana kwenae aokanga. Donc venanga joko pour un pelato, beba anete na nenga fo, to sala ka musala bien, mais les lopes n'a pas maestro, n'a pas responsable, n'a pas na campagne. Na palin, na car, côté palin bien. Palin bena, na palin, car mambutu na vivra bien, na à l'aise. Et créer compréhension, yango nazolela, ozoyo kangaite, mongongo eka oki, mobange aperdaka, yaye bote, poaje posani, mekasi kanazozanga, benwili nangai. Tina na yebite akupenda sana I love you Ben Willy mon amour Maestro sepelaka sozo pesa cour chanyazo comprendre ya tombola mosapi Moli mweza la galengi sozo linga moto Sogolo bi je t'aime ye pas ongizelo je t'aime Lenda tezelo ko papier elenga Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka Zambe Tolobate Biloko Tolobate Zambo yo Ozolulema ya yupa kukipo kwa mabongo na pomade awa toza ngai mwasi na life okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarcane.com www.awatozaboutique.com Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, c'est Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza Salami na bana mboka ba congolais na ba nzete ya mboka Congo. Bokeba na Bumat.
kofinisa bamole mipenge nsima mpe tolo somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ofi résultat ali na pomade awa toza mase yango takomi na kiboko na pomade awa toza Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde diabète soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona omelango tani na komo commandé ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo ok tous les malades écoute qui nzoto Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango e bongo yo ayuna pour yango do traité pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique Bio Café et au sala chonjo te leng tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali. Voilà, mesdames et messieurs, je suis là avec le musicien de Fabregas Maestro. Merci à Tracy Mbelenga et Glody Diasuka. Moi, c'est Mathieu Bonché, votre humble serviteur. Toro Salara Boulot. Merci à tout le monde qui a sa confiance pour nous la biso. Bilan ya Visla Nova par rapport à 2018. Je suis avec Gina Penef et Materazi. Gina Boni. À l'aise, Mathieu. Santé Boni. Ndengo zo monas. Comment on dit? Habiter dans moi basket bien, Gucci, mais belé. Oh, là, accessoire, donc merci Nanzam Menenga Salto Kutano, je vois quoi. Oh, Salto Kutano sous 2019. Et puis merci na Batunion, so balinga ba villageois, ba villageoise. Et puis merci vraiment les sous na boss nangai maestro fort pour papa Itpa Iganda Motonalu Melo Malampada, les maîtres de la musique africaine, habitué de l'appeler 12e Dan. Champion. Voilà, merci beaucoup Materazi, Boni. Ouais, ça va très bien. Et puis bonjour Nabatutu Balanda Biso partout dans le monde entier. Merci de Bayambi, de Opis Nabiso, bis encore na roulage. Basé l'album Nabango, Ezoya na cible façon mettre na cible mise en jour, basé la Ezoya. Baoza babulo na bango kitoko, ba mélodie kitoko, yebika koto to lo ba trotter. Plus Moussala quoi. Et là on est commission trop si Materazi to kika malamoro parce que bila déjà to sola qui m'a embébélé. Ouais commission bino trop sir par rapport à Banzembo bino bo préparé. Non, trop sûr déjà par rapport à boulot. So ebino ebikaka. Obige mission ya kitoko bat bala non par-ci par-là pour osala Moussala no bien. So sala Moussala bien te so tali bato basala Moussala bien te ba 6 ya ka ba 2 ans, 3 ans. Et les non mais pour nous maintenir succès et ça veut dire qu'il faut au lingana musala na au salon on amour mambuto ya na aussi. Voilà, merci beaucoup mais ils ont kende nini lelo yo banze mon abino bima ki ils ont kende mais lelo président zo misa sous 2 albums ya yena bino yo kende non par là on comprend que père na biso comme peu sur na biso que tout ça la question n'était soit pesi biso tout ça la question n'était bato ba big azo étouffé binora pesi bino net cadeau mais azo linga étouffé bino sous non le biso bon ka population batala biso non bati o lo ba moningo na parce que na mboko bato bayoka banzembo na biso tout banzembo bayoka ba mo passionné bayoka ba mauvais temps ba jour férié bayoka banzembo presque la plupart banzembo tout bato bayoka banzembo na et puis père le bien biso nini tout nga moko na sala concurrence na bana oh wana yaka pina a motiver biso poto kolisa musa parce que epane yaka travail et là on m'a bien mon pas mal sauver on a parce que alingi travail fort so lingo solo année bo solo na travail et là on m'a bien mon
Voilà, merci beaucoup. Maintenant, ça peut travailler par rapport à Nzembo, mais Gina PNF, yo directeur et marketing n'engala ebaki, mais les loyo et batwa lobby dès au pis ya Fabrice ya Betty en tout cas simbité. Roloban. Et si maintenant nous avons ba générique ba ma de bêta ba tengama, buto bêta la générique mon kalatea donc babi ya on népacité. Maintenant banano ngala ngala porte-parole privé personnel confidentiel. Ya Fabrice. Maestro Fabro. Et puis on a profité un peu sa mère, on a vu son maman Terry Alino, hein, maman na Jay-Z, Brian, mes bébés, mes enfants, je vous salue. Donc il y a Christian de Cornes, on a poto ba Kenimbumba arme lourd, ba Delve magique, ba Tino Sefayette, on a profité un peu sa maman mbote belé belé moni et le retena no bima et le mo retena essayer bima ba mo batu bandimi. Et le bima kaka batu batike la ngotan ba yoki après ba ndondima. Jamais ko bimisaka eloko lelo mbamo wana carton non batu bazwaka na temps ya ko yoka ngo et puis biso to bimisa na moment nini to bimisa le 28 je crois le 28 décembre le 28 le 23 je crois le 23 le 24 to bimisa e bord mais nini single na biso bis encore wa maestro Hervé Kachama ozalaka boye poani single na biso ya biso ya Villanova roulage auto sali featuring na maestro et puis na ya maestro auto bimisa single na bis encore donc ça dit batu batikela ngotan na nukutu to sala ta 4 semaines te na to sala ta 4 semaines te batu ngala bisa batu ka boye biso to zalaka place balamba biloko soki to lambi biloko ezande ya lokola mama malewa soka lambi biloko batu bayaka ko juger yango ya bato bayaka ko liaka donc ya lokola Maestro Fabro tant à travailler na Villanova to za bena na 4 au fond to travailler tant to robimisa ngo to tikela ngo nde public o to benga ba patron ba juger donc ça dit biso to ko se juger te mais ba tikela ngo tant na to komika na 4 semaines te to on peut-être na 2 semaines après. Mais batikela ngo tamba comprendre na bango quoi. Mais tour o elekaki to mona Nzembo kitoko Gina mais tour o na ebité ba peso sunze. Bonga ko ratenga ko rateta. Tour na yaki RAV 4. Na ebité tour o zwini. Te tour fona somba lupango. Moni ouais fona somba lupango parce que les lots de bina filé. Bina filé wana laksa exemple exemple à s'ouvre dans le lobby na filé de lupango. Donc babi sonde to tika boza mulongoti. Tolanda ka guide apango ngo kumisa ba bibo te ba kotote za lupango kaka lupango eza la bibo za nini ya lupango amabele esika ko tonga ba négligent ngote lelo na ko expliquer lelo batu na passa ba ndoko vanda te batu baso botama tous les jours batu ba ke vanda donc ça dit tout royo Gina PMF merci na Maestro Fabro le maître de la musique africaine 12e dan état que porte-parole n'est privé personnel confidentiel donc ça dit bato ba pesa une chance o ba yokaki jour férié Nzembo ebeta ti lelo donc ça dit la seule porte-parole o atira Nzembo atia Nzembo ebeti pe na Congo na monde entier et puis tout robo pesa nga sous chance na otali sous Nzembo waza deuxième Nzembo Maestro pesa nga na otali Nzembo na cible face au maître au moment tunaki Jani Materazi 6 étoiles otunaki lo moko mendeni bolingo bunda la papa abino parce que tant to bimisa cursus l'album du groupe et bunda l'album moroté. Les lots sont comment reconnaître ba Materazi, les lots comment reconnaître ba 10 match, les lots comment reconnaître ba Bina Filé, les lots comment reconnaître ba Thierry Migler, les lots comment reconnaître ba Bébé Bouchou. Et ça grâce à Cursis, album Oyo et Simba. Et puis c'est le leader. C'est l'artiste Maestro Fabro 12e dan patron. On appelle ça artiste Nzembo et beti na monde entier et beti partout son mission les kabayebi que voilà Materazi 6 étoiles yem da sala mo passionnel. Sera l'équipe voilà Bina Filé moi na baba. Donc ça dit au monde que orchestre zo vivre ba mission baza bien. On Maestro mona que non lelo ngai fo ngamona bundala bana na ngai. Po na mona batu ba bundala bango te. Donc yango moni que Maestro tia cible mise en jour biso to tia cible face au maître donc ça dit batu ba pesa biso chance ba ozala décider quoi total la Gina ba burompela na Gina lelo ya Fabrigas Maestro différence ya makasi différence ya makasi vela nga jeko burompela German hein oyebi nga muna na Galaxy 5 car chacun portera sa propre charge wana vient nga yebi wana ya baba Marlène Kasanga
wana vient na ngai yebi tanga zwa ngai abi petit na ngai visibilité ni nokoya na ngona télé et puis babiso to ya ba TV ba kisi njora baza kisi njora porte parole Gina PMF ayi na yaka na Galaxy 5 ans chacun portera sa propre charge les lois comme un ministère. Vous comprenez? Donc ça dit, voilà, ça une innovation. Il y a le bagage mikolo, le parcours de la vie n'a pas de limite. Donc ça dit, mutuna mutu, ana kwena e aokanga. Donc venanga joko pour un peu la to beba anete na nenga fo, to sala ka musala. Musala est bien, mais les lopes n'a pas maestro, n'a pas responsable, n'a pas dans campagne, n'a pas palin, n'a pas car. Écoutez, palin bien. Palin bien, n'a pas palin, car mambutu na vivra bien. Na à l'aise. Na comment payer moi les camps na famille pe ba bengi pe o EDP famille. Donc merci na maestro Fabro. Nous allons continuer toujours na robatela. Ba o pe ba traitant na ba ndenge wana. O yebisa ba. Te ba o ba traitant na ba ndenge wana. Ngai na bo nga déjà je n'ai pas même fait les autres disent n'importe quoi sur moi. Balobani. Oh ka balobaka na moi je m'en fous. Chacun portera sa propre charge. Pour ça na kufi lelo. Mutu mo ta ya to kene cercueil moko. Ezalaka bolela bolele sili na on. Donc ça dit ngala mona ndia babakisanga force. Sozo tonga nga mwana nga prudence yazo kola merci ma fille abimi sous la première iti gombe. Batum sube baozi abijina ne o ba mona benaka PMF abali. Okoyebisa mo. Te ko bala ba force ngo te. Libale ya yango mo. Soko bala yoka mibali na la ba. On a bando ya solo. Na ndo tanga. Voilà mesdames et messieurs, on continue. Awazi hein. Awazi de Djoubek Martin Awazi de Djoubek. Martin Awazi Martin de Bordeaux na Lille de Bordeaux donc il y a Lille Lyon hein ça la joie ba 20 Martin Awazi Kumisa Nzambe de Sanga Gina PMF Kumisa Nzambe wana papa moi na ngai prudence Awazi donc ma fille que j'aime beaucoup donc premier banda donc oyo ba na besoin Gina PMF. Bon, on a besoin, je n'ai pas me fait na abonné marque na marque déposé. Lelo. On a 20 jours à te do yo pe bima ndenge noto ezande. Son Hollande qui sinjora peut-être na musala parce que ya za serwa banda liboso na nga. Ngana ya na longola ngana ya ka musala des fois na ngana ya la na longola e. Longola ndeni qui sinjora. Na longola qui porte parole pas que ça qui musicienne. Ah OK. Ngana ya ka bona longolé alonga qui porte pas musa ki ndingo ya bi makambo yo. Oh. Nazo ebisa out na yaka na longole ki porte parole ngana vanda na kit dans na tonda ndelo na tonda boy. Vous comprenez? On va le savoir ne ment pas quand on connaît quand on connaît pas on apprend. Voilà, merci beaucoup toi apprendre Sikoyo par rapport à Bana Maestro. Je suis avec Materazi. Toka pata loembo moko sepesa toutes les belles nanas à Paris au Baota la Bisso au Dulom en Pouля. Perturbation et créer compréhension yango nazolela ozoyo kangaite mongongo ekaoki mobange perdaka yaye bote oaje posani mekasi nanazozanga benwili nangai tina na yebite nakupenda sana. I love you Ben Willy mon amour. Maestro sepelaka sozo pesa cour chaliazo comprendre ya tombola mosapi. Molingwe ezala galengi sozo linga moto. Sokolo bi je t'aime pas ongizelo je t'aime. Nakupenda sana Ben Willy. I love you Stephanie Kobongo la chamante. Nakupenda sana. I love you Ben Willy mon amour. Verbe mais jamais na kokyo pensé. Kokonjige yango na le passé. So on a bien monté la zengra en tout cas Materazi nzemba boye to reçoit susu. T'es plus fort que ma chanson trop non plus fort que ma chanson c'est la mort. Ba to base la confirmation d'amour en tout cas ba boulonga na sali na Villa Nova na boss na nga père na nga Maestro Fabre mba boulot to sali en tout cas ba to base la ngoma beli. Tour to zo yikara bien na bi tour susu. Eh ngalo bena mamba ba carte. Eza makamba ba wenge. Ngaza na yo to zaka na palette. Yo ebiti. Nga awa ba patron biso ba la biso ba omoni bato batala netinga nakana ba Ben Willy nakana ba Jino ba ometo nakana bato ba lar sona omolo ba na TV ngana boy na boy ba kabela nsuti et puis bato batala na TV pona musique nanga kaka batala pona kitoko te batala pona Materazi batala ka pona voix nanga
na valeur au maïs apesa ngai. En tout cas ba matériel nga lobela ngoti. Ba ba yebi. Voilà, merci beaucoup Gina Penef, Batunyo Sobatalio. Batunyo Sobatalio, message no yebisa bango par rapport à album Ezoya, ba obaliba bima, ba obaliba kota, ba oba 6 espoir na bango par rapport na bino elonyo koloba. Wana koloba kaka na ba fan nyonso obalinga Villa Nova na ba Villa Novienne, ba oyo pena balinga ba villageois. Ba oyo balinga Maestro Fabre 12e dan. Hein? 12e dan donc toi-même tu sais. Abi pe boyi binzembo abatu. Boyi binzembo abatu. Si ça non programme. Donc bah balinga biso lelo déjà le 19 janvier Maestro Fabre à niveau Europe azobeta showgaze moko wana na Lyon na mboka ba Vicky Jenny venanga Vicky Jenny mokonza Lyon Maestro lelo azana kati wana do ba Didier Douma ba ozala wana ba Fabien de Bilto acteur principal ba ozala wana ba Jimmy Kininga na yebike bana poto belé Patrick Moulele John Moulex a na kina fala zala mais ya rapidement na kina ba bon séjour na donc na bi ke Belize Moutingwa la star plus 10 ba ozala ba ser na ba Mimi Chikeva 1000 check toujours imité mais jamais égalé a ozala Elise Moutingwa la star plus 10 a ozala Irene Mboma ba vena ba Kakaviki ba ozala na kati Lyon lelo vraiment et puis batuba ba na minute oyo na kati Europe wana Maestro Fabre azo travailler en cheval donc ça dit azo la studio ya cible mise en jour oyo ye et puis azo travailler azo beta pe même temps ba showgaze donc ça dit après wana aroya na kini poto bandasko album na biso oro linga Gina yembela Gina pe mfnde na yembela ki vela nga Blanchard Kabanga na Lyon na boss Augustin Kouchi na mwanda donc ça dit na sala ki vision mélange dans la zone qui Afrique na Europe donc tout rond na zo mono ndira ba Ervin Luyeye na kati composition za ki pe yo to Maestro ouais composition za la ki ngai na zo ki na mwanda mbo idée na yaki nango Maestro patie idée na bi na filer donc ça dit yango sala ki jour férié donc mais tout rond vraiment na bi que Ervin Luyeye mu konza livre na bi que ba Gelor célèbre ba Jerry Makabi ba Cédric Kalala na kati Canada na bi que bango tout baza pena motivé bazo bouler so ba rozwa ou to ba rozwa te donc on a besoin je n'ai pas me ayembela ba yembela su nzembo kitoko plus que koleka jour férié donc ba contacter ka Mathieu ebi nenga ozwanga po ça dit to lemba ko pesa ba numéro o pesa numéro boye mutazo linga obwaka mais code ezoya te zela to lemba on a besoin na ngai benga Mathieu a contacté mama ko na ngai donc ezala bien nzembo batu pe boyibi Gina nzembo batu nini bayiba nzembo les teta ya batu ya Robino Mundi nzembo batu nini bayiba ti siko na ba bimisité biso dato bimisa bis encore ozo kongo matera yema no bis encore s'il te plaît zala matera yema ozo zonga no boy toi na plateau donc plateau debout et avant baboya moninga batu nakaye poita rege des os sokelingie katamai bape sakanano avis de coupure jadi la tête chef boyinga yo tunite yo bosani nazalaka moto attention oye biango malamu naza fanatique na yo nyoso salaka ngana sengaka bis encore Jeff. Oh, Gina nzembo batute po Robino pas oyemba. Ah? Robino pas oyemba. Mais les gars pité, ya biso yango ebimit. Ya biso makambutu ba censure mambutu tout donc ça dit vraiment na ebité quoi. Donc on a mbongo na Congo ala bien. Po o sali clip bien na poto. Po faut ça clip na poto. O sali clip bien na poto. O moni lelo batu bazo confondre. Hélicoptère wana ya Maestro ou toi louete ya ye. Mais awa sko so mais asa patron boss et assomme hélicoptère au moins bakara no belo no so monde clip wana ya ye. Mais sko awa hélicoptère quitter la wapi le problème c'est ça. Ozomona donc ça dit batu au moins yango mona ke lelo pe ba asomani ba pang na mikili po ba Jay-Z na ba Brian ba la kuna donc pour ça la clip faut poto régie des os sokelingie katamai na banela avant baboya moninga batu nakaye poita régie des os sokelingie katamai bape sakanano
envie de coupure. Jafo boinga yo tunite yo bosani nazalaka. Ah bébé Bouchou n'a regretté, fallait zala. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Materazi, message à Souka pour nos fans, nos bataillons. Message à Souka, on va se préparer parce que tout on a le bapé qui moi ni peut me faire autre chose là-bas. Non le bi plus fort que ma chanson Toro c'est l'amour. Message Bino orchestre na bino okuna lobi ke bo kinda o on dit orchestre mo na comprendre. Orchestre ni. Mutumsu toto ya mbepe ya bino albi Toro mepso boy. Na be lobi plus fort que ma chanson c'est l'amour. Peut me faire tout le bapé bormo. Ebitumba. Toi mon eza bitumba. Donc ça dit on a vu la nouvelle village. Na village sokoti la kata village sokoti. Batuna na mukonza mboka. Eza nani? Ba la koso mukonza mboka maestro. Sko banda ko kabola. Oh sunani yo. Ti oke tombe ti osuka na mwana suka. Donc ça dit e bitumba bango ba jeune bana kingodi. Donc bana ngona nu makile zo tambola na nzoto ba oyemba nanu. Donc fo mutu na mutu azade na balle na chambre. Ayebi ke ngaso na beti boy kakuzu. Donc ça dit villageois tout au bazo préparer cible face au maître et sa guerre donc yango moni ke so ya mbima ko ozo loba ndenge na o pazo loba ndenge na mais batu ba kozalaka satisfait parce que les orchestres moko et c'est le moko tozo bundela ka culture congolaise donc to bundela ka musique Congo et kende liboso. Merci beaucoup aussi sina numéro ba benga ngai message na Souka. Bon message à Souka za ke batu ba consommer vraiment bis encore do pis na biso to bimisi bis encore eza rumba eza single ya maestro na cible mise en jour. Donc premier single eza bis encore. Premier single ya cible face au maître. Oh but sali featuring na maestro eza bongo roulage. Biso nyonso to akabo. Ya on donc la danse la plus simple. Biso kenda sou musika te. Donc ça dit bah tu vas consommer ngo ne sali pas même 4 absence assez d'appeler sali fond orchestre. C'est dans un normal à mutu na biso ya bunda ndenge na e. Vous comprenez? Abunda ndenge na e ba félicitations na e. Abunda sala e ba on aime so esprit positif je crois. Asala ngo malamu ye même moral. Abunda mais biso pe toi quand la danse la plus simple kaka la danse du roulage donc bah tu vas s'abonner trop s'abonner na ma chaîne YouTube na biso na ba Spotify na nyonso na tout internet pour s'abonner mais quand à moi bato balingaka ko mona ba villageois ba bogar ba mona ba sero pe na so moni que danseuse faut ya na mona ba Maravilia o moni boy ba Elliot o moni boy ba Chancelvi o tali boy ba Mbayo o moni boy Subeleyu o tali boy koto nani peut-être so quoi Balenciaga. Donc ça dit boya que chaque mardi tu répéteras un espace à ma release na station ma campagne. Donc partout dans le monde entier aux Arana Japon, aux Arana so kiti na Kinshasa olingo e ba place maestro répétera. Comme à la station ma campagne, au tunika staff à ma release, et ça non loin la station ma campagne voilà. Tu répéteras quand mardi et Arana ming coulisses, vendredi les shopena tokenda langoti X time. Donc pendant aussi ça kaka ba mbotela ngai na batu nyonso ba soutenir nga parce que nazaki un peu malade. Batu nyonso ba soutenir ngai ba merci na bino ba mbotela ngai passer na nga Mimi Chikeva Nicole Côté Nick Love yo yebi pris dans les vrais Mwanza Aimé Fararan venanga tonton Palace tonton Tiamuna Palace na kati ya Londres bamboto no belé yango wana et puis Nolisa ku na kati ya Paris batutu balinga jina PMF ba bureau na biso mobimba ya kin a commencer par CG Yves Mbuyulu étudiant Picho Boussol héritier Sinamo FBI ya Doudou Bessa et puis Cordon Obem Mukanu. Merci beaucoup pour tout ça na Matera. Nga boyka yo na kina nga. Matera. Mathieu na boyka yo na kina nga. Nga mno wala ba. Voilà. Na boki DJ Edimon na Tchétché bamboti. Merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Chancel Landou, merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à Nicolas Mokonzi, les caméramans stars, merci à tout le monde au Batal Arabiso. À la prochaine avec Mathieu Bonché. Pourquoi pas votre émission PC La Plus sur Elengia Congo, site à responsable. Bye.